Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga mama ile ya nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino mandeko nanga. Est-ce que boza malamu? Moi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mwanzo ba telekimia ezali bino pe kuna na côté na bino ndenge nini. Est-ce que boza malamu? Journée bandeli bino bien. Ceux qui journée bandi bien to pesa nzambe merci. Pour na minute oyo batebele bazana ba hôpital bazo sola ninga na auto sola boete batu mususu ero donc ba problème ka ninga na ndenge. Mais ceux qui nzamba pesi bino pe ma bo moi ko bosa na te ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Ah boza na kati émission préparez-nous pour le mariage avec votre deuxième maman. Maman il y a ni tout la reine mère autrement dit kimia kiam kaka. To te ko sala émission mo awa lobby to avant-hier, na c'est que avant-hier to sala émission, il y a ba réclamation parce que to na fin de l'année, na fin de l'année oyo mingi bato bazo sala mingi ba jeune na ba prière, alors tant bato ba sala ba jeune na ba prière, et autres bim ça ba problème mingi na kati ya bandako. Ndenge na episa kibino to zo ka ba kambo ebele musu to linga koloba, musu to linga koloba. Te so na moni si je za pas intéressé te, nga mona vandi na mona koloba na ngate na tiki na ngandenge wana. Mais la fois passée bo monde to ba ki na kati ya ndako monsi na mobali mwasi alingi kopesa papa te ya boyebi ke na kati ya ndako ya libala daga ezaka très important ya babengi nde bolingo ntango bozaka na kati ya lieu sacré na lieu sacré bato basaka mosala daga eza bongo boza na kati ya émission préparé pour le mariage moto aza na kati ya ndako ya libala azaka su mwana moke ata aza na 14 ans a déjà mokolo po ayebi déjà nzoto ya mibali ndenge ezalaka cela veut dire aza mwana moke te asa komi déjà mokolo alors nanga nalobaka moke bamama kosolola mwa muke na bandeko basi eloko oyo toza kolubenga jeune prière soki ozali na kati ya ndako bosambelaka eke bobandi jeune prière mama eloko kosala ovandisa papa okovandisa bana oyebisi bango ke mikolo foto kila mikolo toza na jeune prière soki papa andimi ko accompagner pe yo na kati ya jeune prière akosala yango mais soki papa aza prêt akosala jeune prière okoki pe ko obligé ete même avec bana soki bazana bango d'accord te ya ko gêner kosala ba jeune bakoki ko prier mais bazo sala jeune te ko tenir bango pe rigueur te parce que mutu na mukili fa sala eloko euta vraiment kati na ye kati ya motema na ye pour lelo ba hypocrite baza ebele ba hypocrite baza kamuna jeune prière azolo sebino boki azo gêner nzoka na sima nango azolia ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors ils ont malamu te ko obligé ba tozana ba maman mususu baza ko obligé bana il faut beau gêner moi na koki a gêner te mais à prier tika moi na prier au lieu obligé moi na ka face à nini il faut à gêner ko gêner za mabete eza conviction ya mutu jeune pour mutu ça la jeune face à la convaincu que na ça la jeune pour na likambo songolo bakala toke ko lekana likambo ya kolia. Maman soko za ko gêner électricité ko privé ndako kolia électricité ko privé mobile na yo kolia électricité ko privé bana na yo kolia nalobaka toujours maman tango oza na bon moyi oza na bana na yo linga balia malamu po mokoloza su na sa moyi te moto ko kipe bana na yo ndenge yo moko ko kipe bana na yo akozala te linga mokolo kozala te mwana yo kinzala bi aussi maman etela ah la la ce qui maman zalaki ero maman ngaki lambela nga pondu na ki nalia bien yo oza na bon moyi ozo privé bana biloko kolia bon mokolo kozala te mama mobali ya congolais bakoki kolalisa ye na lipa te mobali ya congolais akoki kolalela lipa oyo te mama. Comment est-ce que pour yo za ko gêner olalisa mobali no na lipa olobilia kaka lipa melaka ana koka e ose eloko te eza jeune toko lia kaka ti mokolo jeune kosila te bino o bozo sala boye nde boza kotinda bato baloba mabe pona bato bakambaka bino pona bakambi. Mama tala maele oyo nga za ko peso mama tela nga bata papa edoja wakana ko teninga rigueur pona suki na ngai te pona yebi ko benga ngo mwa bana suki ya ezaki ko kangama siko na za ko fungola ngo malembe na za ko fungola suki za ngo pe problème te biso pe to bato te ke pona bima fona peta kesera maquillage belé fona cha maquillage na kene na salon ba maquillage te dans un ndako ngam na za ndako bona ko fela maquillage belé ya nini longi na nga yango mon naturel et ça la bien pour me colba okanga ezina maquillage pas trop de maquillage pardon ngapelelo boye bibino songane naza a mikolo yo na ki na mbilinga na nzo expliquer ba mama ke mama ndako ne kozala nzala te ndako ya mwase kozala na nzala te okoki kozwa ta na yo soko muno za na makasi olongoli makayabu na yo mungwa osukoli yango malamu ochango na congélateur mukolinga kolamba mosele kozala muke ubimisi makayabu lambi et surtout biso bato to bala ba embadi balinga mi ka makayabu ngako ndeki salaki ndeki mambo salaki ndeki wane na olinga ngote
kisalaki ndenge nde makambo na olinga te bayembani balingaka makayabu papa yebisinga lelo ana posa olia makayabu natali boyenga bi oh naza na bol nanga mwa makayabu ezali na congélateur nazwi bol ya makayabu na bimisi totala siko nga na bino awa bol nanga makayabu bomoni oyo makayabu na ngai ezaki déjà na congélateur na kalingaki yango déjà na bongisi na nga na tiango na congélateur mais tango papa asengi makayabu na bimisi yango na talinga habité ndenge eza boye ekobima ya kala il faut na bongisa yango ekoma ya sika po papa lia malamu po soki mobali asengo ke naza na posa ya kolia eloko boye mama linga alia eloko yango bien alia yango malamu siko eloko nini ngai nazosala eza pe mayele naza kopesa na ba mama o balingi kolamba te bonga na kolamba na nga te naza na jeune pour te mama kalinga ba makayabu kalinga ba soso tena congélateur ko sala boye te ko privé bana te ko privé papa te pour na jeune prière non ko privé bango te mama na ngai salela bango ngai bola makayabu yango bomoni makayabu ezaki nango na congélateur ndenge bomoni pe ki makayabu euti congélateur bomoni ba mama mais na ko soki na bina chauffer ngo boye makayabu kokoma makasi pona chauffer ngo boye te nazo ngisa makayabu na ngai ya sika na sali nini na che mafuta na ngai na moto mafuta na ngai yango na che na moto na kati pe matungulu na ngai yango oyo ba mama matungulu na ngai yango na kati obomoni na bwaki mwa céleri na ngai nzeta céleri na linga yango mingi matungulu oyo boza komona eza chou blanc na ngai yango oyo na kati pe malamu chou blanc na ngai yango oyo siko nazokende kosala sauce oyo nazokende kosala po ezongisa makayabu na nga ezonga ya sika papa alia yango malamu ezongisa makayabu na nga ya sika po ete papa alia makayabu oyo malamu po asengi eza devoir ya mwasi soki mobali asengi eloko akolia mama pesa mobali eloko mobali asengi eza important libala oyo toza na ba devoir na mabala ndenge toza ana mabala ba mama na nga kozwa libala na yo à la légèreté eza mabe kozwa libala na yo à la légèreté eza malamu te losambo eza malamu losambo epekisi te ke olambela mobali na yo losambo lebi te kolambela mobali na yo te losambo lebi bongo te mama ba mama biso moko toza ko abuser na makambo ebele tokomi kokosela siko batei makambo oyo na église balobaki bo église balobaki bo te mama yo moko makanisi na yo siko makayabu wana euti congélateur na bongisa yango na kobala na nini ngai oyo na chena no oyo tobengi chou blanc na ngai yango oyo donc nazobongisa makayabu na ngai nazobongisa makayabu tokendaka pe misala ezaka mpona bajeune prière te mama okendaka mosala ta ezalaka mingi te kokende mosala banda lundi ti vendredi ta ezozala ebele te toza bato nzoto elembaka ozongi nzoto eza fatigué nzoto eza très fatigué kota na congélateur tala ba makayabu oza na habitude okalingi makayabu na yo okalingi ozwi makayabu na yo obongisi bien otie na basaki congélation otie na congélateur makayabu na yo evandi na congélateur neti nga boye fumukanda uto singa nga ebisingaki lelo naza na posa olia makayabu nga bibo nabongisa nasa makayabu naboyi kande na bimisi yango boye koza ya kokauka ti akolia yango malamu te nazwi siko matungulu mpe na tie oyo natiaki liboso eza chou blanc nazwi na matungulu nanga nango nasali nabakisi na kati ya kikalungu na biso kikalungu na moni te bimukie nakezwa ya monene nabimisa ya monene oyo namoni ntina tie makayabu ezala mokie mingi voilà ba mama on apprend tous les jours tozala mayele kaka likolo nyonso nzambe asala esimbi te bitumba ya binanga balongi te sakamoni na ntango bakomi agite yebaki na butu esimbi te
Voilà, na changé kikalungu. Kikalungu à munene. Voilà, na kikalungu à munene. Yango yo. Voilà. Yango ala kikalungu na biso. Eza pe moto. Kikalungu yango eza tellement kilo. Et vous me le rappelez que moto kilo eleki. Vrai tefal. Non, vraiment kilo. Voilà ma maman. C'est ma tungulu na makarabu. Voilà. Koto kalinga nano. Ma tungulu na biso. Voilà. Matungulu yango na moto. Moni mama. Tozo kalinga matungulu pourquoi? Pona sala makayabu nanga na zongisa yango ya sika. Makayabu ndenge eza boso ki na chauffer ka boya pesi papa ela ko chauffer makayabu ekoma makasi. Alors, na expérience na za nango, il faut na komisa makayabu oyo ezonga ya sika. Voilà pourquoi nazo salela yango sauce pona kopesa maele na ba mama oyo bolingi kolamba te parce que oza na jeune. Batu nyonso fo baza na nzala, batu nyonso bakanga nzala po oza na jeune mama te. Ezaka bongo te. Yo mutu oza na jeune, mutu nyonso to azo gêner te. Ko privé bana kolia te. Ko privé papa kolia te po oza na jeune. Yo ndo ozo gêner. Bango bazo gêner te. Faut savoir faire la part des choses. C'est très important bande konanga. Matumu na biso yango. Belukinga na molili esimbite. Bitumba ya vinanga balongite. Sokomoni na tango bakomi agité. Yebake na butu esimbite. Bitumba ya vinanga balongite. Belukinga na butu esimbite. Sokomoni na tango bakomi agité. Yebake na butu esimbite. Voilà, ma maman a besoin de faire une émission et préparons-nous pour le mariage avec maman Elia Nitou. Bandeko soki boza komona toza koloba mingi makambo mabala ezali normal surtout ngai awa makambo nanga ezaka na makambo mabala. Eza vraiment normal. Pour moi c'est libala il faut être exemplaire. Surtout batu oyo basambelaka. Il faut pas encore beaucoup plus exemplaire. Pour Bible il faut qu'il y ait de la différence avec ceux qui prient. Entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mouto assemble la kafaz à la mouto moko exemplaire. Vraiment exemplaire. Pour na couper ça comme un nzambe le kumu, pour na kokumi sa nzambe abomoy. Il faut qu'on ait exemplaire. Ceux qui y ont la monokosa na comme un nzambe exemplaire. Te batu musu bakoya na nzela lo sambo ndenge nini. Ceux qui ont un exemple malamu te batu bakoya te. Il faut batu koye bakelo ko c'est important. C'est très important. Voilà le la pierre, tant que vous avez eu posé le col à Eya Waman Babio, au moins tu as sur le landing moko, c'est important à déconner. Tu finis ça comme un zambé. Beaucoup ça peut avoir problème dans la mabala la thé. Pour aux gêner, tu ne faut pas gêner, que gêner sa conviction à mouton. Pour aux gêner, etc. Tu ne faut pas gêner, ça bon, tu es ma maman. Toi, tu as dictature dans ma campagne zambé. Il faut qu'on ait un dictateur, tu es dans ma campagne zambé, il faut qu'on ait une dictature. Makambo nzambe ah boza na kati émission na bino ya conseil oza mato ya koyoka koki koyoka tika koboma bana nzala tika koboma papa nzala po oza ko gêner te eza bongo te yo koki ko gêner osali jeune na oke yo kolia na ote pendant 40 jours mais bato baza na ndako lambela bango balia koboma bango nzala te po muta kozala azo gêner mazo sambela te ça sert à rien. Au moins, on a déjà na kangi nzala mais zo sambela te ezo servir na eloko moko te ba mama
Voilà, ndenge toza kokalinga oyo bomoni eza mélange ya chou na kati yango pe en cube na matungulu nde bomoni boye. Chou na matungulu na kati yango en cube oyo na bwaki mwa banzete yango ya céleri na kati. Voilà. Nde na bande koloba ke soko bimisi makayabu na oboye na congélateur mama ukamati ochauffe yango au servir papa makayabu kokauka ekozala makasi. Alors ngai olina pesa mobali makayabu eza ekauka eza makasi makayabu kobabuka yango na préféré na sala sous sauce pona makayabu ebima bien papa kokakolia yango malamu mwasi libala oza na ba devoir mama nango oza mwasi libala yeba ete oza na ba devoir ebele vis-à-vis ya mobali vis-à-vis ya bana. Ah boza na kati émission ya préparons-nous pour le mariage tozo lamba tozo pesa conseil nazo lamba nazo pesa conseil na bandeko o botala ka yango ndezala ka but ya émission o ya préparons-nous pour le mariage. Ce que zamba liboso ndeko na ngana ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche à notification pour que ça va notifier à chaque fois tokotia vidéo ya sika na kati ya chaîne biso. Sikoyo eloko na kosala awa namoni biloko na nga sava miso se moni ke matungulu elembi oyo pe tobengi chou blanc pe elembi nangi ezala mute nangi ezala croquant nazumwa mai na nga moto ezaki na mopanzi na che na kati awa tumwa mai na nga moto ezaki na mopanzi awa yango na che mai ya moto. Voilà. Mai ya moto yango wana na che ndima na kosala nini na kokamata mwa bouillon na ngai nalinga mingi bouillon de poule mwa bouillon de poule na ngai yango oyo na che na kati ya sauce na che na kati awa. Voilà. Ndenge na uta koloba ke na ni makayabu na nga ezala makasi te makayabu na nga ezonga sika. Makayabu po ezonga sika yango wana na chesko makayabu na nga na kati ya sauce moni yango yango. Voilà. Tia makayabu na nga na sauce po makayabu na nga ezonga sika noko ko servir molonga ni na nga malamu ale biloko ya malamu asepela bate na bala mwasi na ngai mwasi pe aza ko répondre na ba attente na nga po mobali so abali mwasi na ye alingaka mwasi fa s'occuper na ye surtout kolia mobali akoli na mama alingi mwasi a jouer rôle ya mama alambela ki kitoko aliaka kitoko po ye asepela bapapa balingaka bongo alingi ndenge bande komona mama aza koservir papa na bango na mesa avandi wana bazobeta lisolo mobali pa alingi pe mwasi na ye asalaka ndenge wana po ye asepela bamama tobosanaka barole na biso te na mabala tobosanaka barole na biso te bamama na nga kolanda ndako moninga te ndenge ezali soki mwasi moko aza na ye asabotaka ndako na ye alambaka te atambolaka bamosusu baza alambaka te mona mpona mobali alia bien soki ye alambaki aleki ya yo olambaki nini yango otyelanga mwa ndamu na bol namemela mobali eza malamu te bizala ya bongo te mwasi fo assume barole na yo na kati ya ndako ya libala bamama. Mo ndenge makayabu na biso eza kotoka makayabu ezotoka ezozonga ya sika ezozonga vraiment esika papa kolia yango kitoko makasi makayabu yango oyo ezozonga ya sika omwe ekozala na sauce kolesa moninga biloko ya kokauka te lokola kisalaki ndeke kauko eza makayabu il faut mobali alia kitoko mobali ya malamu eza très important bamama très important. Voilà ape nango balola semoule na uti yebisa bino ke papa lingi alia ye nde asengaki nga makayabu awa sikoyo nazobalola semoule na nga nasalaka ngo natie nanu mosabu nde biso baci tolobaka
Malolo. Ngala tchaka na musabo Lauriane Lolo. Malolo de moi. Ngala tchaka na musabo. Na china ngala musabo na ngada poto. Na china semoule etoka. Na china etoka nanu bien. Avant na balola yango. Teli makayabu na ngape. Makayabu sebo enza na sauce. Na pesa tata biloko akokauka te. Non. Apesa papa biloko ekauka te. Apesa makayabu ebabuka te. Voilà, semoule na ngai yango wana. Ngo nazo balola. Balola semoule na ngai. Voilà. Semoule na ngai kozala pete po oya ngai. On aime 85 ye alinga semoule makasi te alinga semoule pete. Semoule na ngai kozala penza makasi te. Aliaka pe mingi te. Ka obo mone muke oyo. Eta musu pa kolia tiki na ye pe. Voilà. Sala makasi ba mama soki moto ayebi soki libala eza na ntina te libala na ye ya yo eza na ntina te yango eza na ntina fona batela. Bible elobi une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la renverse par ses propres mains. Sikoyo yo lingo ozala ni femme sage ou bien femme insensée, yo moko nde moto kopona te. Soko lingo ozala femme sage to ozala femme insensée, wana ekomi problème na yo. Yo salaka choix. Bible le dit une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Ce que yo le kolo zo linga kolambe ya mobali te. Olingi papa liate, po yo zo gêner, papa père gêner. Oza femme sage ou bien oza femme insensée. Yo moko kaka peut sa réponse. Nga na ko répondre te. Yo moko peut sa réponse na yo. Ana poser la question mais yo peut sa réponse. Et voilà ba maman. Sikoyo bino moko ba maman botala quantité à semoule na sali. Moi semoule ka bomoni oyo. Mon amoureux de Marie akolia yango pa akotika po alia kane mingi te. Akotika siko moninga alia kane belé te. Alia kaka muke yo privé ye kolia parce que oza na jeune non, so na za na jeune nanga na koyebisa papa nga na za na jeune to kolia ensemble te nga na kolia na yo te, ngai na kolia na pokwa. Il faut servir ba maman o ezali maté ya bozana kati ya émission préparer nous pour le mariage ezali maté eza ko concerner mabala chaîne na biso a to solo la ka mingi makambo etaka mabala ata el moto kena mo mopanzi mais mingi masolo awa ezaka masolo etali mariage. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme insensée la renverse par ses propres mains bandeko. Yosko lingoza la femme sage ou bien lingoza la femme insensée. Wane ezaka yomo mutoko yeba tala bloko ndezo pesa milinga siko boy bisanga. Papa akosilika ndenge ni. Ndenge ni papa akosilika soki o servir ye boy. Ata yo za na jeune na yo, ozo gêner na yo. Okamati moninga o servir ye o pesa bloko akolia. Est-ce que akosilika? Akosilika te yo gêner na yo me servir moninga. Si on peut na lieu sacré, comme il peut na butu, et que papa zana posa kolia pe bile ya nzoto mama, yo kanga sizote ko silikata, kamata pepe sa ye pe bile na ya nzoto alia po aza mobile na yo abala yo, apesa le mbongo eza droit na ye ya kolia na biloko ya moi na kolia biloko ya butu bandeko na ba mama. Koza la femme insensée te, za la femme sage. Ba te belo ko moneta musaza na libala ta musu libala se beba nango bandakala. Libala za kasune lengite yo kotune conseil. Tango kotune conseil apesi conseil à mabe lokola ya sa baby sa yo posa nini o baby sa faut ça très attention. Conseil nyo surtout eza ya kozwa te. Na yebisa kabino awa nelia ni tu TV to sala ka musala o pona ko baby sa te mais akande pona ko bongisa. Ah na solo lisibino na yebisi bino boy. Ke makayabu yango bomoni makayabu ndenge zongi sika. Soki nazwa ki yango ndenge zaki ya kokauka bongo na kamata na chauffeur na pesa papa linga ki asepela te mais nazwi makayabu nanga na bandeli sauce na sali yango sauce tala makayabu ndenge pesi moni makayabu ndenge pesi ba mama mwasi foza mayele ba mama foko za mayele ndako simba makana mwasi yabo mona kabiso ba mama toza na patience yabo ba mama babote biso ba na patience baza kovanda malamu na ba papa okomona te mama finga papa
mais basi lelo komona azobeta na mobali mbata pona nini po yebi okende musala azwaka salaire na ele kaka ya mobali respect na mobali eza lisusu te wana babengi vraiment femme insensé moi soko kotumbola liboko te po beta mobali na yo biso toza ba bantu wo muke na zaki nango pona to partager yango wana kande na lobaka que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusakumuna nzamba ni bene bana betu. Bon, ici c'était votre deuxième maman Elia Nitou la reine mère autrement dit Kimia Kankaka. Bisous et bonne journée. Bye bye.